Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission mokolo ya lelo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tozali na makambo oyo tokoyebisa bino na oyo etali ndenge nini comportement ya bato mosusu ya media bazali kolinga ete makila na mboka na biso esopana. Bandeko babolingo soki tolobi boye toye ko remarquer bato mosusu bakomi na hypocrisie selon ba information na bango. Bandeko babolingo nakomi komona ba Congolais mingi awa na poto oyo balobi ete bango nde bazali kopesa basango na ndenge ya ba media. Mais mingi bazali kolinga kopesa ba Congolais ba information ya solo te. Bazali ko préférer koyebisa ba Congolais lokuta na esika ya vérité. Soki na lobi boye pona nini? Na kokende directement droit au but epai ya Monsieur Wechi. Monsieur Wechi okendeki na Kinshasa tango makambo ya ba élection ba événement nyonso elekaki. Tango Monsieur Wechi oye ochelaki bato ba image mais ozwaki ba image mosusu obombaki yango toyebi te soki ozalaki na koyeba ke okozela un bon moment pour oprojecter yango. Monsieur Wechi omoni ete le 16 février ekomi pembeni tango bazali koloba makambo ya ba marche. Monsieur Wechi oke kobimisa mwa image na yo moko ya 3 minutes pona kochela bato olakisa bato tala ndenge bazali koboma bato na Congo. C'est bien Monsieur Wechi. Wana nyonso tu ezali occasion zui pona lelo moto nyonso tu ayeba ndenge nini ya kolakisa démocratie oyo Joseph Kabila Kabange apesi biso ba Congolais. Démocratie oyo tozangaka mbula na mboka na biso. Yango wana ekomisi moto nyonso tu abota mapapu pona koloba n'importe quoi. Ezali mabete, ezali malamu. Mais soki bapesi biso démocratie, elingi koloba te démocratie, il faut ko manipuler bato pona kolinga ete makila etanga. Na ebite ba Congolais ebele lelo bazali kozwa sens ya démocratie ndenge nini pona bango. Mingi bazali kokanisa ete démocratie ezali kaka ete non banda kofinga bato na balabala, banda kobeta bato ndenge ye moko Monsieur Wechi alobaki na émission na ye oto tchaki alobi ete na moni lokola ba Congolais baza koyoka te, c'est mieux il faut kaka kobanda kobeta bango pona moni na kobeta nde ba Congolais bakomi koyoka. Yoka explication Monsieur Wechi azali kopesa. Yango na pe biso tozongiselaki ye bal tolobi boye. Donc soki neti mwana na ye ou bien mwasi na ye bazali
même avi na ye te ou bien ye aza kokumisa Tshisekedi aza kosupporter Tshisekedi mwasi na ye ya ndako azali d'accord te na ye na makambo ya politique soki ntango mosusu mwasi na ye abimi na libanda akei meme ou bien na marché akutani na mbiskade bakombata babeti ye donc soki azongi na ndako il faut monsieur Wechi accepter yango andima yango po ye moko alobi ete bakongolais oyo balingi okota na même idée te na bakombatant c'est mieux faut kobanda kobeta bango po bazala d'accord bazala na même avis ke bato oyo babengi bakombatant pe tolobaki lisusu donc soki mwana na ye ya ndako azali na même avis na ye te mwana yango akamati akei na ye osupporter pouvoir en place ou bien alobi ete azali netre soki mwana yango abimi bakombata bakutani na ye babeti ye soki mwana azongi na ndako apesi rapport donc monsieur Echa koloba ete omoni nayebisaki yo nini ifale ondima makambo bakombata bayebisaki yo olingaki kondima te omoni yango na babeti yo donc baza na raison alors que yango na tolobi monsieur Echi à un moment donné tango mpe ozali koloba tenaka mpe langage na yo na ndenge ya malamu mpona kopesa respect pe na bakongolais oyo bazali bamisusu bazali baresponsable bapère de famille oyo mpe baza kosupporter point de vue ya bakombata te mais ntango oza koloba na liboso ya caméra na oke non namoni ete ntango bake na système ya kobeta congolais akomi koyoka mais wana eza raisonnement nini wana yango na tolobi ete ezali malamu te tala leloko mosusu oye kosala mpo na kolakisa ete boza na ide kaka na Congo makile tanga me nzambe akokonfondre bino tala eloko nini oyo kosala omoni ete le 16 ekomi pembeni ozwi baimage oyo elekaka na ntango mobulu ebimaka oyo baimage toso talatala oselectionne yango pendant 3 minutes oprojecte yango mpo na bakongole batala yo kanisi soki olakisi bongo nde ekopesa influence mpo bato basilika kuna na Congo mais monsieur Wechi nayebi te soki yo olandaka ba information ndenge elekaka na mboka na biso nayebi te soki oyokaka makambo oyo bapeuple congolais bazali koloba bapeuple congolais bazali koloba boye yoka nayebisa yo bapeuple congolais bazali koloba boye bango basi balembi bamanipulation na bino ya bato ya opposition mpo ete basi bamoni ete bato bakufi ya trop bino bozali kaka soki bosali bamakambo na bino bobimisi bato na balabala soki eyindi ele bofuti batike na bino ya bavion boye na poto boye kovanda na bana na bino yango na bapeuple congolais bakomprendre balobi non tokoki lisusu kolanda ngulungulu te oyo lelo boza komona bato bazali kolanda IDPS ezali nini ezali bato oyo bandeko na bango bazali bamembre na bato na bango ya bafamille oyo bazali koinfluence mpona koya kuna we monsieur Wechi combien de fois yebisanga combien de fois na mikolo euti koleka Tshisekedi asa gangi ville morte asali yango 2 fois omoni peuple a réagir est-ce que ekolobela bino eloko te mais c'est vrai ngai nanu na moni te na émission na yo na plateau na yo ya télévision depuis okomi esclave ya bakombatant na moni nanu te mais c'est vrai osala émission baneliti suka olobela kaka ndenge nini bakombata bakoki ko se comporter ndenge nini tokoki ko se comporter pour tozwa mayele lobi tokende kotonga mboka na biso jamais monsieur Wechi lelo soki tolobi émission pour na yo monsieur Wechi tomoni ke okomi hypocrite yango na tolingi ete hypocrisie na yo wana il faut esila na kolobeloko moko monsieur Wechi depuis oyo kaka bakombata basalaki yo menace oyo babetaki yo mbata na moni on dirait okomi na kobanga moko oyo atakutu muto asimba courant abanga ndenge wana te mais c'est Wechi oyebi ete okomi koinciter batu na haine na ba information mosusu ozali kopesa batu ebele basi comprendre yango ebele pe bazali koloba mais na bandi yo ozali comprendre te obebisi musala na yo mpo nini okomi esclave ya bakombatant tala neti bamakambo mosusu bande koloba na émission na yo
Oh, aujourd'hui, ça bat association. Au moins, que pour pousser la pembeni à battre, il faut bosser la paix, moi, un geste, à taper moi, un euro pour payer sa bango. Mais non, mais c'est Wechi. Et ça, c'est obligatoire, tel les Cambouniens, surtout, au bateau, bakoki, ko sala, auprès des combattants, à table, l'ingé, ba payer sa bango au conseil, il faut bosser la gagne à cotisation pour payer sa bango. Et comme nini. Bandeko. Tant mosusu batu bakoloba ete makambo nini papa Roger azali koloba. Est-ce que monsieur Wechi alobaki yango? Papa Botamba, c'est la biso ba image toyoka ndenge nini monsieur Wechi azali koloba na bato association ke omoni ke il faut pas ça la moins geste pour pousser ne pas na bango pour boloba. Mais non monsieur Wechi wa les conseils ya kitoko te. Geste bango sala soki bato wana bango moko ba pousser ne pas ba combattre ba sololi ba moni ke bango sala geste wana bango sala. Mais elingi koloba te yo bana ko yebisa bango moni bango pendenge ezali il faut bo geste bo sala moins geste on Afrique du Sud il faut bo sala mais c'est vrai tango bato Afrique du Sud ba gende ko sala ba bêtise ko beta bato ko longola bato ba bilamba na mona te esika yo sali émission zo koloba ete na ba oyebisi bato association abota la paix lokola bozana association na bino bo c'est bien bo ke ne pembe na ba combattant bo pesa bango conseil pour ndenge baza ko sala ko beta bato ko longola bato ba bilamba eza bien te en tout cas e ko zala bien bo poussa na pembe ni po bo pesa bango conseil mais c'est vrai china za ko yebisa so ko za ko miyeba te o miche singa na kingo sanke o miyeba oya yo komi ko sala komi ne au commune on dirait aux alliés au service il y a des combattants au service il y a presse na yo lisusu te il y a plateau de Wechi ceux qui y a les amis de Wechi pour na la vérité au moins tozo ko mona mutaza ko sala penza émission qui toko OK tozo ko sepela ezali bongo alimia po alimia azali na ba makambo te ndenge yo za ko sala alors que yondo ozali moto oyo kolo idéologie ya les amis de Wechi mais tel ndenge komi ko baby c'est loko likolo ya moi bana moko amike mais c'est Wechi na yebi saka loko moko na yebi ke lelo ata soko ko finga nga ata soko ko yinanga likambo te mais na ko yebi sa loko moko ezali très capital yebaka yango monsieur Wechi soki yo zalaki na plateau na yo ya les amis de Wechi te ki o présentaka ba émission te monsieur Wechi ba combattant wana balinga bazala te na tina na yo te na Belgique balinga ta ko tala yo misu te. Et là, vous allez continuer à au comité très important pour nini pour na ba bien que vous allez na ba émission na yo vous allez koleka ba yebi que ceux qui ba leki kuna ba ko pesa message ba voix na bango et ko yokana. Mais à part ça rien. Mais c'est vrai que tala ndenge ba bo bano amité ba yi baza ko sakana na yo. Et ça malamu te. Et ça, il faut ozali quand même un homme responsable. Parce que eloko yoza na ngozana eloko moko ya munene. Tant mususu komi ko sakana lokolo komi na ba combattant, o komi ko lingo zo eloko na yo, radio na yo wana, soki télévision na o tia yango en jeu. Mais ça grave monsieur Wechi, ezali grave. Biloko tozolo ba soki lingi comprendre ngo sérieux te, o komona un jour okozala lisusu na respecté déjà ndenge zana bana wana ba combattant ba respecter ka lisusu te tala ndenge moko totala ki na émission lekaki oya bande ko loba babuzoba ndenge zali wana derrière kutu yebaka yango yo kama teke okei ko loba makambu pona moi c'est Jean-Pierre Bemba pona ni okende ko loba makambu pona moi c'est okomi ko beta munoko eza respecté surtout na moi si na yo ya ndaku amona ka babiloko ya boy Papa Botamba Chez biso ba image et bongo sima tozongela masolo na biso s'il vous plaît. Nous n'acceptons pas, nous ne cautionnons pas comme il vient de le dire. C'est ça les mauvais côtés. C'est ça les mauvais côtés. Mais ce qui tu analysé parce que ngai na banda ko landa bango ti lelo nazo landa bango avant ba banda ko teya normalement parce que mouvement oyo na ba 2000 bana Congo après bana Congo ba combattant yo moko yebi ba banda ko teya mais ba tu ba banda ko yokati. Est-ce que vous ne trouvez pas que na éducation na biso il faut ka chicote lero babandi ko beta batu éveil à conscience batu nyonso bazui éveil à conscience lero babandi ko teya normalement batu babandi ko finga bango ba kombatufi ba voyou bazo sala makambo neti batu oyo bakende ki classe te lero babandi kaka na mokolabo. Il faut défendre le Congo. Ce Congo, babambi yo kombo ya kolabo. Babeti yo. Batu nyonso bakomi derrière combat wana.
bango bazwaki méthode ya kobeta avant babandaki koteya bato babandaki koyoka te bachanger stratégie ya kobeta ndenge babandi kobeta bato bacomprendre. Je crois que moi je vais essayer de répondre là-dessus. Avant de répondre là, je pense que vous avec nous, nous devons condamner cela parce que cela ne mène à rien. Mais les combats, nous les soutenons. Mais pour batouba kobaya na combat, il fallait qu'on mette à bango pour comprendre. Non, il faut comment seulement... il paradoxe Non, moi je vais répondre là-dessus. Je crois qu'il ne faut pas dire ça comme ça. Non, on sait pas. Je n'encourage pas la violence. On est en train de comprendre les phénomènes. Non, la question n'est pas. Bandeko babolingo na banzi bino moko bato ya mayele boyo kananu ba argument oyo Mesewich apesi pona ye alobi ete abandaki kolanda ba combattant selon analyse asali à partir liboso avant babandaki kote ya bato bazalaki koyoka te tango baye kokotisa système ya agression kobeta nde amoni bato bakomi koyoka pe azali koloba ete omoni teke pona biso ba congolais il faut ka kosimba chikote mais bandeko na koyebisa bino eloko moko étant qu'un intellectuel comme Mesewich soki aza koloba biloko ya boye mais boza komona teke na bato yango oyo aza koloba ete ntango basimbi chikote nde bayoki mais omoni teke bato mosusu bazali kolanda bamakambo yango na hypocrisie bayebi kaka tokende kaka tosala kaka mpo bamona tosalaka mais na mitema oyo bango baza kokanisa eza mosusu. Mesewich akanisi penza ke système oyo ndenge balobi eke bango baza kobeta nde amoni yango normal. Donc koloba ete mpona Mesewich aza kotrouve yango normal ndenge ezala na Afrique du Sud baza kobeta bato kolongola ba père de famille bilamba kofilme bango donc mpona Mesewich eza normal. Mesewich aza kosoutenir yango. Et puis bandeko nano esili te naza kolakisa bino sikoyo esika moko oyo bandeko association wana bayaki pona nini bakutana na bakombata basolola mais Mesewich aza kobeta set aza obligé bango ke omoni ke kozala pe bien soki bokei kuna bomema moi quelque chose pona mais Mesewich à un moment donné il faut olakisaka ke oza pe intellectuel. Donc comme kaka po ete bato association baya bavanda na bakombata bapesa bango conseil il faut bamemela bango kaka quelque chose. Donc litango bokomi kosala ngo il faut kaka mbongo il faut kaka mbongo bakombata babandi lit na bango oyo e bandaka kaka mbongo mais Mesewich yo pe er moko il faut tout na kapé bango lobi mais bambongo ngo pe babanda ko pesa bino yango bandaka la surtout na makambo ya dongo bambongo epesama okondima te bambongo eza kopesa mais place pe bambongo ngo elekaka eyebanaka te kaka tokosala boye bandeko lelo baza koloba o ba femme violée banini mais bambongo bango bazwaka to mona na nte sika toyoki ata mokolo moto lamuki na tongo boye bazoyebisa biso ke bacombattant basalaki conteneur moko boye ya bakisi ou bien batindaki na association moko boye ekendaki kopesa mbongo mpona bafemme violée bakomi ti kuna bapesi bango rien. Mesewich po ete émission ya lelo ezali kaka po tolobela yo Mesewich toyebi bagénie nyonso ozali kosala même image wana 3 minutes au projecté wana ozali kolakisa ndenge nini oyo bato bakufaki ezali mpona koincite bato les 16 wana balamuka basa eza bastratégie mais Mesewich tokoyebisa yo eloko moko il faut koyeba yango oyebi bapoliticien bino boza kosupporte oyebi Tshisekedi abomisi bato boni na kati ya mboka na biso Congo oyebi bato oyo basi bakufa mpona kolanda kaka Tshisekedi mais UDPS esala nini mpona bafamille wana lelo bozomona ete mwana o Cédric bazosala mwa quelque chose mpo ezalaki likambo moko lokola basalaki likambo ko neti banéglige ngo bake kokunda ye lokola mbwa babwaki ye tango radio Zoomel mil tozwi likambo yango totomboli mongongo tolobi yango esali bakasa ye oyo basupportaka Tshisekedi soni na Canada na nini soni ale bakomi kotinda mwa 100 € banini mpo batinda baloba bokende kopesa na mama ya Cédric mpo bato mokili yo mona. Mais bandeko tokoyebisa bino eloko moko il faut botika nde hypocrisie
lelo oyo boza koloba te ay Cédric ya héros asali lelo komoko asimole bamakambo ndenge na ndenge mais soki lelo balobi ete ezala ta mese wechi yo balobi bo mpona Congo bazwa ta mwana na yo moko batumba ye po lobi bakobenga ye héros na ndimi teke yo mese wechi okondima parce que oza kokumisa kaka makambo nyonso bakombata baza kosala ezala agression kobeta bamakambo nini oza kokumisa lelo soki balobi ete bazwa mwana na yo mese wechi basopela ye essence batumba ye baloba ete mpona lokumu ya Congo après lobi babenga ye héros na ndimi teke mese wechi yo okondima alors mpona kolakisa ete botika nde hypocrisie ya babiloko héros Cédric amitumbi mpona Congo boza koloba yango kaka likolo ya mbebo ezala ta Tshisekedi wana aloba lelo ke bon Félix mpona lokola Tshisekedi alobaka ete ye moto aza na bolingo ya Congo makasi mpe alingi bapeuple mingi bazwa kaka Félix baloba na bon ye mpe ya mitumba mpona ezali mpona bolingo ya Congo asimole ebongo nsima biso peuple congolais to benga héros totala soki Tshisekedi ya kondima alors botika hypocrisie o boza ko sala boza ko tinda bato mosusu na malheur alors bino moko boza ko se protéger peuple congolais basi ba comprendre idéologie na bino mais boye baka ete ko simba te boza batu ya lokuta ba hypocrite bandeko comme lelo tozali ko lobela kaka monsieur Wechi to ko lakisa siko ndenge nini monsieur Wechi aza ko lobana bandeko oyo association oyo ke po bakende kokutana bakombata po basolola po na ye il faut baluka mwa quelque chose bamemela bango me bandeko monsieur Wechi zala pena na place ya mbomoto bambongo nyonso tu oyo bapesa bakongole bapesa bino bolingi kozwa kaka bakongole lokola baesclave moko boye bazala kaka na se ya bakombatan bapesa bango bambongo me bambongo wana place mpe leka eyebana te mais monsieur Wechi yo lelo za koloba ete ndenge ezali wana bozwa nini bokende pamba te bozwa ta mwa enveloppe moko boye ale bongo bokende bopesa oui bozwa mwa enveloppe moko boye bongo bokende bopesa c'est bien ndenge boza koloba mais monsieur Wechi bakombata bakomi banani po ete moto koki kokende kovanda asola na bango boye te kaka il faut baluka mbongo bamemela bango banani est-ce que bato bayeki koluka vi na bango na poto awa bayaki kosala mpona bafamille na bango mpe mpona bango moko bie mpona bakombatan mais c'est Wechi faut koyeba yango ete bakongolais na poto baza baesclave ya bakombatan te combattant komi nani po ete avant okende kosolola na ye kopesa conseil ya malamu il faut kaka komemela ye enveloppe ou bien moi tala monsieur Wechi wana penza en tout cas tomonaki ete okomaki kodepase ligne rouge na bamaloba na yo okomi kosala babiloko moko oyo ke tozokamwa tozondima te ke soki yo eza monsieur Wechi papa Botamba tiela biso baimage toyoka ndenge nini monsieur Wechi azalaki koloba na bato oyo aza kooblige bango mpona bakende kaka basolola na bakombata tant ke bato ya association bapesa bango conseil il faut mpe bomema mwa enveloppe omoni mpe mwa héros non eza obligatoire te conseil kopesa mutu conseil na mokili elingi koloba te avant pesa mutu conseil po ayoka yo il faut pesa ye kaka mbongo voilà mentalité bozokotepa bacongolais mentalité bino bozokotepa bacongolais yango wana bino nde mutu bozo kobebisa meme bakombata bozoloba oyo bakombata baza kosala makambo mosusu ndenge eza kaka bato lokola bino ya presse boye bato lokola papa Wechi babiloko oza koloba yango nde oza kokotisa na mito ya bakombata kombata lelo aza koyeba kaka guerre mpo mutu aya kosola na nga apesaka conseil il faut mo enveloppe ya ah non monsieur Wechi wana oke musika papa Botamba baimage s'il vous plaît basengi bango caution ya $150 à 200 il fallait que les associations tout cotiser c'est ça réseau il faut qu'on soit exemple neti Afrique du Sud pour expliquer les réseaux c'est-à-dire bakangi toko se réunir pour discuter ces problèmes mais voilà à mon avis un bon de départ et l'okonabino bobanda na batu oyo Afrique du Sud bon la kisa bazar combien voilà basengi bango natanga kiwana entre $150 et 200 voilà bon ça la cotisation et puis botinda oui on a dit tout ça mais on se trouve incapable quand on est seul
Maintenant, moi je crois que Soba na poto Afrique ici de amboka ba souffrate. Awa tozo bunde edi bosala ki na sepe nango. Mais la prochaine fois botinda te. Afrique ici des amboka oyo ba to souffrate. Les amboka pe capacité, les amboka oyo ba to basenga. Bandeko na banzi mesewechi yomoko witi kolanda ndenge nini makambo tosili kolakisa bandeko ya Afrique du Sud balobi malam balobi ete bango ezali kaka teke po ete bazwa solution na likambo bazali na yango il faut botindela bango mbongo te bango balobi bamona na rappel na bambongo na bango bakoki kozwa pe solution ko s'entraider entre bango na bango kuna na Afrique du Sud. Mais soki ezali tango mosusu yo okoki koyebisa na association na botala bandeko tala boyeboyebo soki boko aider bango mais ezala eloko moko te ndenge ozali kobeta c'était communauté obligatoire il faut kaka bosala il faut bosala tala kaka likambo Afrique du Sud te monsieur Wechi o biloko yo zoloba ezane tozo kotisa kaka na mito ba combattant ke lit wana nde bakosala ngo na likambo nyoso na bakosala na geste nyoso bakosala na likambo nyoso bakozwa ezo senga kaka il faut kaka bazala kaka na mbongo te monsieur Wechi à un moment donné il faut bongisa langage na yo et surtout nga nazali ko apprendre yo papa Roger tango mosusu bato mosusu ba yebisaki yo te tango mosusu bato mosusu bazali ko yoka soni pona ko yebisa mais bato belé ba komeli biso yango no monete to sala émission to lobby yango bato belé ba parents belé ba komeli biso ba lobby ke bazo senga na yo o senga ba excuse na eloko oyo lobaki ete non ndenge zali na ba congolais ba yoka kaka il faut ko beta il faut ko sala boye ba parents belé ba congolais belé ba sepela ki na ngo te yango no monete ba komela ki biso ba sengi na biso ba bito sala émission to lobila yango mais c'est wechi ba lobete langage na yo wana ba sepela ki na yango te parce que bango bazali bana te oyo ke ya ko zwa bango ko beta bango ko sala n'importe quoi soki motalingi ko landa ko sala litne pour na Congo a ko sala motema na ye etinda ye par volonté et non par l'agression yango no moniete ba te belé bazala ki indifférent na maloba na yo ba silika ki na yango balobi mais qu'est-ce que monsieur Wechi azako yi ebisa biso ba to mosusu balobi ah donc tango ba beta ki wana donc pour na ye ba combattre basala ki bien alors ceux qui zala ki malamu pourquoi a mobilisé même Batuani à l'équipe de la caméra pour na lela. Il fallait vendre kimia pour être le bête à correction parce que Makamba Congo et sengi il faut ko beta. Yango wana en tout cas monsieur Wechi oyo tolobi to sengi na yo pour être batu bazali ko lo baloba yango sima ya mo Congo. Mingi bazako zo courage ya koyebisa yo te. Yango na biso to bimisi mo pepe pour na koyebisa yo makambo batu bazali ko loba. Tango mosusu ata soko ko silika pona biso likambo te mais biso to yebisi yo makambo eza ko lobama na sima ya mikongo ya bato o balobi ete babilo kozali ko sala eza bien te et puis image au projecteur qui oyo za ko lakisa bato ndenge nini ba soldat makambo esalamaki avant ba élection image wana pe bato mosusu balobi tala ndenge oza ko inciter bato na kati na nini potango bato bakobima bato bakufi alors bino bo banda ko benga batu wana be héros batu balobi peke image na wana ba sepel na ngote ba monete oza ko sala musala na oli susu bien te okomi na yoka ka muto ko inciter batu na violence monsieur Wechi bongisa musala na yo toza ko yebisa solo batu baza ko ima baza ko sepela te na ba émission oyo zali ko sala surtout ba langage na yo nde batu balobaki to yebisa oke si ya moyen tika ata alimia asanga ba émission yo zala sima ya caméra oto yebisio ezali message oyo batu ba komeli biso balobi to loba yango po ete biso tozali radio polele yango ete to yebisio yango oyo ezali ba makambu oyo ezali ko uta na ba bitema ya bato soki okozwa yango a considération yo kaka soki pozwa yango a considération te biso to yebisio makambu oyo ezali na kati ya mitema ya bato eloko to sengi na message tika kozala esclave ya ba combattant yo ozali moto ya presse il faut zala netre ozala libre ya kosala mosala na ndenge koki osala ka mosala na osusu ndenge koki te pona nini pona okomande kozwa kaka ba information ya ba combattant obimisa information ya ba combattant musale beba donc batu o babandaka ko linga o liboso ba yebi ke émission beba naza ko yebisa ya solo monsieur Wechi et comment kaka soki ba moni émission moko boy
oya yo oche yango ata na YouTube batu mingi balobi eke soki bamoni yo mingi balandaka na bango lisusu te mais soki bamoni alimia basepelaka kolanda mpona nini bayebi ete kuna makambo ya pamba akoloba na ye te balobi yo komande koloba na okaka bamakambo oyo etali bakombatan oyo ezali message topesi yo tokomisi yango bato babande koloba nsima ya mokongo biso tozwi courage tokomiseli yo yango alors yo moko sikoyo mpe bato mosusu balobi ete en tout cas bakosepela un jour oleka kaka liboso ya kamera na yo wana oretire baparole na yo wana olobaki ete tomoni ete soki bakombata bakomi kobeta lokola bakomi kobeta kongole akomi koyoka mpe bato balobi ete bazali bana ya bakombata te bazali baleki na bango te mpo ete babetaka bango bato mingi basilikaki na langage wana meseweci biso toyebisi yo soki olingi kozwa yango ya considération malamu soki mpo boyi problème na yo kaka me yebaka ete bato bazali na kanda na balangage oyo yo olobaki bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana mpona mokolo ya lelo bandeko na banzi ntango mosusu soki bomoni ete ngai moko nasala émission parce que mama Rosalie lelo azali te mpo ete mama Rosalie selon programme na ye ya mosala ndenge ya kosala lelo mama Rosalie akosisa lelo mosala na mois retard yango wana na banzi ete émission mosusu tokosala na ye ekozala kokoma na mois retard nde yango na émission oyo nasali yango ngai moko pe tangu ya kokoma na banzi ba émission mosusu nde tokosala na ye bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zoumel 1000 merci ennemi ya Congolais mosusu te botika kokosa babomi Congo tozongisa makanisi na nsima ya 32 ans wana tokoyeba bangu na Congo. Bamboki bazali na bolingo ya Congo fo bana kobeta bato na nzela tobana na bapake na nzoto bien kolata sokoto ya basoda to babenga mutu na Congo kolabo yango te ce n'est pas ça to kofinga président de la République ou bien mama Olive Lembe yango te to changer mentalité to kongwana makanisi na yo na oyo ya ngai soki ezali malamu nde totongi mboka ngai mwana ya Kongo na likolo ya mboka nalingi natelema mpona sunga Kongo pema ya Kongo eboni boso te Kongo lenyonso asengeli ya telema moto oyo azali na bolingo ya mboka na ye Kongo akolakisa yango na misala na kati na mboka na ye voilà motu ya boye nde tokoki kobenga un vrai combattant biso badiaspora tolamuka na bongi tozali kolala mingi na badiscour ya lokuta Kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesana maboko Kongo ekende liboso Kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesana maboko Kongo ekende liboso. Un vrai combattant azali kokombatna kati na mboka na ye et non à 8000 km kaka maloba ebele ba œuvre emonanaka te Kongo
Zoumel Mine, radio ya vérité, Longonia. Mama congolaise Massawa na Washington Oli Matondo na Katikali Muna Bwala QVCP na Katia Hollande. Sans oublier Sylvine Dadi, Mine Pembe, Vraie chérie Maman Rosalie, Papa Roger Aye, Bazobanga, Papa Roger Aye, Bazobanga, Maman Rosalie Aye, Bazobanga, Bazobanga. Mobeti bato, mofingi bato, mobesi témoignage à mabe pona mboka Kibola bola, tobengi ye nani Kibola bola. Bande ko babulingo na bandi duti kolanda emission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumeli bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.